Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Oyo nakoki koloba ezaka ya koremercier Maman Olive na geste oyo azali kosala epuis na motema na ye malamu oyo azali komanifeste envers population kinoise. Tomonaki mpena bandeko bazalaki bandeko kolala na bacondition moko oyo ezalaki anormal, ezalaki propre te na bango, mbula enoki na bango na sa elanga ba malili. En tout cas tomoni mama na motema na ye bomama azoli bango solution ndenge alongoli bango. En tout cas ezolakisa même na espace ndenge emonani mpena ndenge etikali clair. En tout cas na koremercier ya trop, na remercier mpe à travers le chef de l'état na biso Joseph Kabila Kabange na gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa oyo bamanifestaki vraiment présence na bango na ndenge bayaki kosunga bandeko oyo po bapesa bango quand même quelque chose baluka bisika ya kovanda. En tout cas merci na ye makasi mpona likambo oyo ezalaki likila mboka na biso modele bazali kovandela epesaki biso soni kitoko ezalaki te meta likambo oyo mama oyo asali mama ya bana amoni yango vraiment kitoko te aye akamati bango Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.